Yahweh Nzambe tata na biso ozana likolo mopetolami Nzambe na bomoi kombo na yo ezala bule kombo na yo esanjolama kombo na ye kumi. Alleluia. Alléluia. Yesu azana bomoi kombo mana yo Jésus. Kumbama Chirubu Yesu na lingina tatola Yesu Papa na lingina temoye Sambano na ye Napena tatola bonsambe na yo Kiswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Sambano na ye Na ye na babasi na nga Yosa bonsambe na yo Yena kosanga nanga ibosabo zambe nayo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu kundela nga Yesu kundela nga Yesu Yesu Bisenga senga nzangalo na le bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga nzangalo lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu les hommages les plus mérités à Papa Richard Olembo. Et puis après les témoignages, attention na makambo tozali kosala awa.
Nous allons chanter pour les seigneurs et après ce court chant. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Vous filmez, vous allez déranger au moment de la prière. S'il vous plaît, prions le Seigneur. On a confessé Nzambe wana lokumu. Soki oyebete ostali na pema ezali koute epai na Nzambe yebaka kelema oyeba kopesa Nzambe wana lokumu po tobonela. Tokangi miso na biso. Yawe Nzambe tata na biso oza na likolo. Mopetolami Nzambe na bomoi. Kombo na yo ezala bule. Kombo na yo esanjolama, kombo na ye kumi. Sena biloko biso bizali pe bizali komonana. Totondi kombo na yo pe tokumisio na poko ya lelo. Pona circonstance oyo esangisi biso na oyo esika. Topesa na yo nini tolobani liboso na yo. Yondo pesaka, yondo zwa kombo na yo, tofumisi monene na kombo na yo, toeleve yo likolo na banzambe nyonso nkolo Yesu Masiya, mosusu lokola yo azali te, azalaki te akotikala mpe kozala te. Tolobi merci tata po etisa biso, yondo benga biso osala biso ngolu tozalaka mpo na yo, tofumisi kombo na yo mpo na maso oyo osali, na ntango oyo mokonzi. Tika momona loboko na yo. Programme ya lelo ebandeli bino suka. Nyonso ekosala mana oyo esika tata. Tika epesa kaka kombo na yo lokumu. Nyonso tokoloba. Nyonso tokosala. Ezala mpona lokumu na kombo na yo. Pambola moko na moko. Batela na bota pe batula kinya. Milulu nyonso tokami na loboko na yo. Olumu mosantu alamba biso. Opesa biso bato na molimo. Toyo kamela kote pena yo. Ndeto bebisi miango bamenyoso ya Satan. Okontinyoso ya molili. Oye tangi kokumisika. Tobengi présence na yo ebandeli kino suka. Na milulu na biso. Peto kabi journée alobi na loboko na biso longo. Ole kanimoso na biso mokami. Kino sika tokokoma na mort. Kino tokolongwa na mort. Yesu. Opambola moko na moko. Obati na moko na moko. Na Kongo eleki na bakombo nyonso. Nzambe na solo. Pebo moina se koma sotolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobete Yesu na boko makasi pona prière puissante. Que Dieu soit loué, que la mission, pour ramener la mission. Yesu kono Nzambe na nguya. Oh
oyemba nzambe manamu. Mama, Yves Ipa. love is crazy, love is funny. Na Pessimino Mbote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue comme Nangoisa, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, Abisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. Na Pessimino Mbote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue comme Nangoisa, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, Abisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. José Baïla. Nato sola kana bana nangai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo ko mate. Bazana mbokani. Bazana France, mususu azana Belgique. Et comme makate. Oh, mais bazali kuyiba. Ah, na rembi na rembi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Ta biloko nangai. Obengene bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te
na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko jibe service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebokakazi soki kaka na ngambo ya braza na tena baza continua ziba service akakuna ezali soki banete Angolais mérité. Nango Angolais Zibe service et par les amis si na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Bisenga senga sanga lole
apesanga kabelanga bisengasenga Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.